que bon, on a Vatavata, parce que na vienga Dios. Parce que bien grâce que tu fais pas massa passer na cima. Donc ça va to sola. Bon out na bon na Vatavata. Bazoya ba 4 personnes. 4 personnes pour ba dormir là wana. Parce que on a là vienga ça bien massa esquisse. Petit là ngai. Na te bon mettre pas. Na yeti. Sikoyo vous ça bien petit na binde to zaboye to zanza la fort mabia nzala fort abi oko ba pesa batira fu batumba siko na teni ngam solo gezone fu batumba de tala o gezone ba ko ba konti ba kina bango siko ba maso vana bango ba alba vana bango ba bien oh ni nango oh ni na sutumuki na yenga ni nango abi ba bisi ngo bazuluka nala ça va nala ça va pas la fu batumba Monika mbala zo la briefing na bengi yo vie na radae etikanga na suspense vie na nga adai nani po ila zo koloba te natuni mama ko singa ti siko azolela kaka mbali oso kokate natuni mbala moko na lobi vie nani mokonzi abina ngai vie na yo tongolilo mbala mona crier parce que ve na ngai mangwa undengi wana ve Jacques père nanga tango ayeki sasa cri oyo to bane ko sala tout moment so to vaninga na ye una kuvimbaka ya zongisi tongolilo abilanga pete loko na ye nango yango que non tala kota na nino ba 8 mètres pas akufi donc na kokité na sukoli mbamo na bimi na koti na tiem même pas même méga pour na fond internet na mekolanda ndena to kutena ogi to solo lango ba biwi akufi effectivement solo na zuma kasi na koti na moi pena mettre pas akufi donc ndena boye na za vraiment na passe na mutema po to solo tanga dernièrement temps na décembre to solo mambo ebele to va une étape na flat avant na oshwe na kwa shaba to solo mambo ebele to ina ba projet mo bien na vie. Donc, na dona moni ebele amete pas ebele pina ebele donc ça fait mo donc il passe ma case donc ko kaliwa na ye et déranger ma case je pense que c'est l'impolitesse de la mort donc je n'arrive même pas à supporter. Koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV boss abonné ebele mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakata kate. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami ezamoke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bisous bye. Voilà tozana briefing la merveille Tantine Linda Kardashian. Bonsoir, mes condoléances. Ouais, merci beaucoup. Bonsoir et puis Nabatutu. Je pense que c'est l'impolitesse de la mort. Donc, je n'arrive même pas à supporter. Mango Maître Pai est parti. Moko ya ba icône, il y a théâtre na biso. Surtout ba génération Takinga et de Kitika Muke tozana bango ba mango bangadia ja bamba le sombo. Lelo mango wa ke d'abord sangwaliwa mango wa zwa ka ndenge nini. Merci d'abord. Sangwaliwa ya ve na ngai mango wa ndenge wana papa na ngai. O nazolela na motema na nga mobimba. Navandaki na ndaku namoni na zalaki en ligne te na WhatsApp
Tant on a côté vite fait. Namoni quelques appels manqués à président Ngamba Losombo. Comme d'habitude, tant mokonza bengio, faut yeba s'il y a un petit souci, ou bien pour na makama, faut na rappeler na yeba. Polima directement na rappeler na moni kamba na zo la briefing na bengio vient na dae. Et c'est qu'on a la suspense. Venanga adae nani. Venani. Po ila zo kolobate. Na tuni mamoko. Ba singa ti siko azolela kaka mbali so kokate. Na tuni mbala moko na lobi. Vient nani mokonzi. Abina ngai vena yo tongolilo. Mbala mona crier parce que vena ngai mangwa undengi wana ve Jacques. Père nanga. Tango ayeki sasa cri oyo tuane ko sala tout moment so dovaninga na ye. Una kuvimbaka ya zongisi tongolilo abila nga pete loko na ye nango yango. Siko esalinga émotion ko mona via daye parce que tozo sola neti na mikili. Tanga zaki na kini awa premier jour à une répétition. Donc je l'ai mangé sur l'impolitesse de la mort on a habité. So na go expliquer comment. Pour moi, na normal. Bave Jacques, bave Ngadios, eza honneur pour ngai mwana oyo ya bango. Comment na maman epela, comment na bavi de loin, comment na bave Janify, comment na ba phénomène sobe le roi du rire, comment na ba po Firenze, comment na presque bana tuna bano bango ba bimisi, tout ça on dirait na clan moko boy. Alors on dit tout le monde a wenge BCBG tout 4x4, tout le monde a Didier Mastela, ba président Jibin Piana, ba Weranson. Babimisi lelo bana na bango lelo bana babimisi bakoko na bango eza clan alors ngala bango ti de mission eza honneur pona nga ya komona ke na bimi na kati ya nzete moko boto musisa moko boye e bimisi nzete bambuma nango ezali biso bakoko to pe bana komona mama Mbalosombo venga Dios le grand mokere koro na bi passe ça na ngona minito ouais ça c'est vrai. Comment on a fait Ngamba Losombo fait Freddy, comment on a perd Nanga Nivazo Lela. Bolingoana donc premier jour au vieux Nangai Mangwa Undengi wan. Aye Kinshasa, aye suko na répétition na biso la maman toujours répéter na Kabamba. Via koti na bisi bana tout botere ma papa ye. Bana bateli bazo kumise bazo yemba. Et loka libosa lobi na président Mbalosombo. Abi Mbalio. Mwanoyo makila na biso. Et avant d'été, et on aura kinga et ça kinga courage à kosala musala sous makasi. Pour tirer le courage à koloba za grand prêtre. Tiens le bandingo na bi mwana oyo. Makila na biso. Simba na loboko awa. Azo pesa honneur na kombo na biso. Pour te dire ko ningana. Azo kumisa biso pardon ça la honneur na biso. Faut ça la ina nenge to simba e bien bo so la rané bien. Quelque part et là qui motivation makasi comme on a leader moko boye alo bana muninga na ye camarade na ye collègue na ye petit moko boye akumisi petit moko boye oh nga na chance à jouer na chance de jouer kana veona tanga ye kwa ko boya ne pe yo akoboy okede na ndenge nini mangwa undengo na yoku to lingoza na ye oyozo lingoza na mangwa u nga pala nga na carrière na ngeza ki honneur ya komona ke nazo fréquenter toujours ba grand makasi et l'équipe parce que là-qui honneur tant ba vie ba tout ba malam pona yo na jouer ba vete takinga nga na âge na nga na carrière nga na osala na jouer ba vete takinga wana na jouer ba père presque ba vete kwedi ba père nyoso tout wana ba linga nga za ko honneur pona nga alors liwana esalinga passe tant via benginga alobi na nga vena yo akufi tongoli na crier tant on a crié na tuni nini alobi na nga te vena dae. Quand on t'a bien na miki na minito ndala bo na bando lela po yema zoko zo balangate na bandi ko lela donc na ebité quoi to apprendre que Abeli akufi moi sinepe azana koma donc moi siné goût azan même pas informé que Mangwaou Jacques Mukoza Mangwaou akufi et par rapport ya wana babseka ya Mangwaou ko leka kaka boye po som takufi na corona to pa kufi mikoleza ka ba ke kunda kaka to monaki oncle chef de l'état ba kende ba kundie ka ndengwana zo samaka bongo et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça na yebi ke vie azalaki na comment parce que jour to on est retourné na mamé pela dernièrement na pièce d'abso ya maman Mbalosombo vidéo
Vimbalo benga pembe na bina ngai na tuni vina mono bo babila ngai yaka vina oji vina yo mangwaou azana comment bato benga nga na yebaki te mais salinga bien tenga na bien avec courage c'est vrai be la bina yebité mais ba yebisinga ka pa moto na poto bon ko confirmer malade oya kufi nango na télévision ah il s'en a pas si fort donc on a habité quoi na ko confirmer ngo te pendant que naza pena informé à 100% mais ba yebisinga ke madame naza na comment to yebi ke tozana moment oya période oya pandémie zo déranger biso mais ko yeba que malade oya kufi nango nga na yebité mais soki ezali kaka maladi oyo bazo kufela même ateza pe yango te matanga mikolo zo kunda makaka na ndenge ezia kolekela jusque là na yebité esalinga pasi makasi mais que son homme repose en paix. Eh bien voilà, ndene simnoto kolela mangwa ndenge wana maître pai grand yaya tiki biso pasi mingi na mutema artiste amené na ki tozande ko Freddy awa bonsoir mes condoléances. Bonsoir, merci Dego Rabi. Dit frère yona mangwa ou bozande bon maître pai wana pena privé na ngai donc na habité donc ndina lo baboye na ka passe na mutema ya osana te lelo na ba 12h na oki message wana ndeko mo boye na Paris merveille ma wete nda benga ngai yebisa ke no tala kota na nino babi maître pai akufi donc na kokite na sukoli mbamo na bimi na koti na tiem même pas même méga pour na fond internet na mekolanda ndena tokutana ogi to solo lango babi oui akufi effectivement solo na zuma kasi na koti na moi pena mettre pas akufi donc ndena boye naza vraiment na passe na mutema po to solo tant dernièrement tant na décembre to solo mambo ebele to va ne temple na flat avant na oshwe na kwa shaba to solo mambo ebele to ina ba projet mo bien na vie. Donc, arrivé moko gentil, asola bien, azaki bien nangai, to passer ne ba moment moi bien ebelé. Na tamukio to zaki na décembre. To zaki na baouba to tambolé moi trop. Mais ako Fabrice Kema boy donc eza passe na habité information abela ki to ni maintenant na zoom information. Les produits fallait zonga sou boy. Normalement il fera zonga ba mambo corona onde et celle que nous zonga te. Et prévu il y a un projet à tourner 4 films. Tout seul mambo site mon boy fait tout côté ça va filmer absanga tout ça 4 films. Oh déjà film nga mona banda ko mango déjà mi balé de Cécile na ndo zera mambo ici là comme ça to tourner na vie. Donc subitement bonheur qui va Koufi. Donc ça me fait vraiment mal. Donc nazo lo ba mais naza on na katia choc. Donc pas siming. Coopère d'artistes mnene le quoi grand yaya. Vemangwa ou donc na habité. Ils appellent pas siming. Est-ce que Mikolo so ba kufi ba kunda ba kambala moko ba matanga esa matin? Ouais, bon, tous a condamné biso nyonso. Tous a condamné mutu so akufi donc faut obligé faut pas que ba kundemba moko. Bon, il y a kufi na niveau poto to habité, il faut to kutana en lobby na siège, to tana organisation ezande ni pona biso ko to le la pe vende nini. Tala sum na moment o vers kufi to le la ende nini. To revanda te to donc na moment o eza donc pas si mo eza na mutema o kozo ta idée te. Tozo risquer vena biso to le la été. Pona mangamoyo. To a condamné mon ça autrement te. Donc to zelara ba suite ba programme to yeba lobby ndeni to sala mangambango. Eh bien voilà tokolela Jacques Mukoza mangwa ou maître pas ndenge wana et auti ko tika tsunde to le baga ke général moko lisusu ya théâtre na pso ki nazande ko ki mpandi bonsoir mes condoléances. Bonsoir merci Gabi. Ni psa pso na sangwa liwa mangwa ou ojonde. Bon sango ya maître pai nga nazaki pene informé te mais ba 3 heures na je appelle ya ligi mo au bril suprême. Abenga lo pues. Obi que maître pai akufi nga bi non. Et ma téléphone a pu être fermé. Mon téléphone a connecté. Na groupe na biso ya artiste ya Bomoko. Na ta message bébé. Na landa boy papa remettre pas à Koufi donc. Ça n'est pas si ma casse vraiment tout la kaka. Mettez pas d'abord sur la famille artistique na tia Mupandi. D'abord mettez pas aza vie na biso ya Kasavubu. Je donne bana Kasavubu. Donc mettez pas une pozo ngana moi dibaya mais souvent dans nos frères mingi Éthiopie on a face nous a mis pas ma sans sadab diambo na
na luozi batika pa mimboma bamasa bakolo emeko lycée bakote kuna donc nalofunga to mingi donc mais de pas il y a plus mouvement la chic sur le yenge et mouvement donc il y a biso bana Kasavubu donc tant bazo répéter ba 27 juillet des familles toujours la classe tout en cabine dans toute la classe moi tu la 27 juillet on a ba 89 na joie ba biso na uniforme tout en la 27 juillet ba répétition na bango na d'abord ça te mo mususu to fanda biso la bapo ba mo ya cravata vata ezala kuna biso dibaya parce que bon ba utana na vata baza na baza bambaye na vienga diosi parce que bien parce que to fanda ipa ba masa na passer na sima tu vois ça ba to sola ba utana ba na vata bazoya ba 4 personnes 4 personnes pour ba norme la wana parce que on a là vienga ça bien masa esquisse petit la ngai na te ba mo mettre pai na yeti sikoyo vunga osabi nga abi petit na binde toza boye toza nzala fort mabia nzala fort abi okoy ba pesa batika fu batumba siko na temi nga solo raisonner fu batumba de tala o raisonner ba konti ba kina bango siko ba maso vana bango ba alba vana bango ba bia ni nango ni na sutumuki na yenga ni nango abi ba bisi ngo bazuluka nala ça va pas fu batumba donc en fait ba vie mo boye tama to fa to na ba na webele ba comédie belé ti OK c'est groupe au panzana donc et ça lui passe pena passe pena donc na biso bana Kasavubu de père de prenda mango kofi bana Kasavubu olila. Je pense que matanga kozate pour natang ozaka so kufi bakundi moi monsieur otozana ngwana somme da kufi mo balekisi siko passe tozana ngwana aza ba oyo bizu faki tolela ye tolela mettre pai parce que aza moto yo asali ya ebele abimisi ebele ne parlons pas ko kabona kaka ya sur le yenge yete tanga sali nouvelle yenge bon répéter na place de na Zénith on a Zénith via ro Zénith awa ngamati baladi ba ye na Zénith awa ti ba ye na Zénith ba na Zénith tout la bangoti toujours ya na à l'époque ba biso ça ba tête dans l'église dans l'église mais ti ba baladi ba ye na ba Zénith awa ba tout ba répéter bandini bango tout na dona moni ebele amete pas ebele pena ebele donc ça fait mo donc il passe ma case donc ko kaliwa na ye il déranger ma case donc nazu na tante ya poussa na koma côté kuna Éthiopie kuna ne ba ezoli gande ni côté kuna et mes sincères condoléances vraiment la famille biologique na ye et na tous les associations ya artistes comédiens parce que tous na NTPC o ezali ya biso nyo surtout mais ba association indépendant pe ezali auto ko boya ngote nazo compatir venant mawana bango. C'est bien. Donc artistes et na photo vraiment on est ensemble to kabla mawa. Et puis bato bazon limité. Si là on appelle tout à l'heure na volant Laurent Sokoko les pétroliers auto benganga ipa tunanga est-ce que c'est vrai que na yoki parce que d'habitude comment on a la publication moka lokuta ozomo nazana mina nga pacheli makangila za wana tozana ye pour y pas zone limité. Donc c'est-à-dire bato bazo benga bazo monaka tellement makamone mais ça na kozala mingi ya lokuta bato muso bazo ndimate mais c'est vrai facile à garer sida bilele open wana papa na ye donc mes sincères condoléances ya ngai. Merci vraiment. Merci Brufi, je pense que toko kutana pour na projet merci vraiment wana famille ya Mangwaou le monde à théâtre congolais toi matanga to perdre Mangwaou to ba président Mangwaou maître Pai ya ils ont ça la passe quand tu na bango na venir na on pose wana ils ont ça la passe merci artiste tout bana photo na éviter ceux qui attendre enterrement ya ndeko bokozala ekosala biso pe moi malamu ceux qui bazo permettre bozala ta wana vraiment biso artiste to ngaka to lela ndeko na ndenge pe ya bien ata honneur ata ya suka ndeko akende na yango ekozala malamu mingi ba détail tokozwa yango prochainement. Merci pour na tango na zuyo. Merci vraiment. Merci Koko de Masimabilili Emeko lycée merci pa na yo. Merci pe na Kanto depuis au communal po bengi ngaite.
L'esprit d'amour, mon jumeau, mes sincères condoléances. Œuvre d'art. Et surtout, nos artistes, nous surtout basana poto, tous en abolingo, où il y a Koufi, Azam Monima, Azam Baoba. Donc, malgré le moment où ils ont rendu un peu difficile, mais batoye baloleng ni to ko sala ba téléphone ezaba marambe belé ba ba tika pe bisoté ba tika pe bisoté ko balela na biso ba tika pe bisoté ba Lex Lumina. Merci na Lex Lumina na ba soutien na bino bozo benga pona ko encourager biso et ça li bien bolingonde yango ba venanga ba tous pepele ya mbetolo mobala mama Emilie Nzemba. Donc maman Moziki, donc on est vraiment de cœur. On a bino nenge bozo benga bo confirmer donc parce que maramari ko maka loka ba aventure mais c'est vrai vraiment que Atiki biso Freddy Mombongo on a pêché mbote les grands jog internationaux. Merci. Voilà. Ana kuvimbaka. Tongolilo on est logo via lobaki. Deuxième logo na lobaki nanga penake Linda ana kuvimbaka. Tongolilo donc ils logo via. Donc merci vraiment quoi. Ça fait mal. Koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV Boss abonné ebele mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakata kate. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand. Grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bisous bye.